Yaya 2024 oyo nyoso ya nkuku ekobima na mpwasa awa tozali na radio lokole yaya video moko etambolaki déjà c'était le 24 décembre na année oyo toti ko publier ngo kutu pa na biso pe to publiaki yango oyo jeune fille oyo na kombo ya Fallon ayaki na église ya Pasteur José a témoignaki pona ye apesa ki ye prophétie atangi kombo ya Carolina ne nani bon polo ne nani okoko na ngai Carolina mama na ngai nini bango nde baliaki mwana na yo ya mongol balaki no mwana msasila ki makila ezalaki mama na yo mama na ole ko bona Carolina awa Carolina zo lobano ye akobala te bakotika yete ninga sali wana ifo basala yeka babe ya fiwana ndimaki nyoso tuwana kaselo ke kamisi biso ya lobaki bompolo azali koko na ye sikabo ya tangu bapesa ki prophétie jeune fille ayeko zonga mama oyo ayeko zonga ayeko démentir alobi non prophétie wana ezalaki ya lokuta yaya oyo ezalaki makiona to ndenge nini pona kotalisa yo ezalaki makiona yaya fille oyo alobi il paraît tango ayaki na église ça fait une semaine babengaki afa okutala pasteur leka kuna kutana na pasteur mususu lobana no makambu oyo mwana no pasteur ye moko atandaki makambu na ye lokola litanie ya banzelu alobi bakeye bakomi yango tangu pasteur siko atangi basie yaka siko jour ya pasteur ale pasteur abandi ko sakolela ye lokola maseki ya makambo oya boye toko dénoncer yango ba oyo ba pasteur bino kozali ndenge nini na esaka bino ba pasteur alokuta bazali mingi ya tala église kitoko ndoka makiona mwana mwasi oyo Fallon aleli po yena libota na ye e baby po na réputation ya mama na ye na mona yo fo oyisanga okoma biti ya problème na yo na pesa ki kombo na ebisi problème nanga pasteur abi nanga non solo mesure de grâce o ya lobby pasteur akozala po yo okutana pasteur na yaki kokende le 25 njoki zaki nango pasteur o ya na ete do abenga nga po ba vu nanga après bachande bomoni wana nga moko na betele pasteur wana lisolo de A à Z atuninga kombo nanga na pesiye na ese poème soupe na zana ngo mama nanga obela et loko pende me menga na église on ezaki malade ya mama nanga première des choses mama no kombo ne nani na pesi komba mama nanga ça va lobby akavant vanda liboso pasteur mfunzamba osunga mona yo le 25 le 26 pe kanda lobaki pasteur amoninga pasteur a prophétisé le Isaac émotion de nos salawana nyonso tant na yo vanda makanisi zongi bi makambo pasteur a prophétisé abakisi ni eloko asikate alongo leloko tika oyo ngamo ko na betaki bisolo ba emili mama nanga mama andoki mo kapesa nga photo kekende et puis kombo bompolo nga na zongo na première série papa biso abi moi so choisa na kombo na ina lakini na kombo andoi nanga concert papa kombo na mobimba na ko changer kombo wana ya bompolo ya motanga tunanga bompolo na boye ko ba papa nanga na lobeka moko ko nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone
soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moma na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyonso bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo yaya toye na lumbango kolakisa yo po awa biso na radio Lokole ezalaka na pembe yaya soki information ebimi biso tolakisaka totalisaka bino comment est-ce que ba pasteur basalaka ba délivrance comment est-ce que ba pasteur babikisaka batu kasi soki ya mabe ezali yaya toyaka ko témoigner toyaka yango bomona mikolo eleki ezalaka na professeur na pasteur to pe apôtre azalaka na pasteur Francis Joël Tatou yepa asalaka ndengo wana bazwi soki chèque soki wapi na njili bayebisi eno aya bapesa mbongo so pe 15 000 faso combien a témoigner to monaka yango Tatou kaka na match ndeko kingani ana 1979 asala apesa prophétie tango apesa mbongo te mwana mobali wana a dénoncer sili wa de tala sikabwe pasteur Joël yaya biliaki epe bikoki pasteur oyo apesa ba prophétie ebele to se rappeler pasteur oyo mtapesa rappeler prophétie ke mama moko ya l'église na eno mama wana zemi na ye ekota na cimetière yango azwa kindoki makambu ya lokuta botosi yango après ebiti ba pasteur bokosuka wapi sika atala mwasi oyo video ya mwasi oyo etambola ki mokili mobimba ya etamboli nani yango a partager yango te to tsaki yango kutu na radio Lokole ejiba vie ebele ya osakala te pa yapi tala prophétie oyo pasteur azoko talisa bato to talisi bino to pesa ya kutu conseil oui c'est vrai
La confiance n'exclut pas le contrôle. Ndeko moi si o ayaki une église. Aye na une église bien ko sambela po ya ko sambela ni église ayaki po na maman na zaki malade. Aye na photo ya maman na ye pasteur a sambela po na ye. Pendant que pasteur a sambela po na ye tunie ko sala nini na ye po na maman na ngaje ko bela. O ye po na maman na yo. Est-ce qu'il y a tout va na ko analyser sur pasteur. Pasteur a tunie ozolela. Est-ce que makamna koloba awa après makam okolela to ko silika pasteur abali osala baba ke dans le kuta nzoka c'est fort possible d'aller kotanga abane kotanga makoma komela ki la livre na litre wana atu na bona awa Carole nde nani Carole o Carole maman na ngai maman na yo ça va siko atali kuna nani bon polo ne nani yepe siko mama oyo falon oral ba bon polo za papa na ngai ono bon polo za koko na ngai na ebite ba parce que to mono pe mutu ko soa kasi soki bon polo za koko na yo papa oyo abota papa na yo ezaka papa na yo ezape koko na yo mbengo motabino za koko na ngai oral ba papa na ngai alobi koko na ngai likambute abandi ko sala illustration d'après pasteur to benga yangoma kiona tonini yaya ba pasteur 2024 oyo toko dénoncer yaya soki na makamba lukuta ba bokozo ba ifata na boya kayango te na yebi que parmi les faux il y a de vrais tika na pesa mbote pe longone na apôtre Charlie Moubiala le seul et l'unique apôtre oya solo celui qui se respecte ça ka bosale nzambe comme il se doit yaya pasteur oyo José na ba de José nani bo compétent de hôtel statif ça José nani José bandi ko prophétiser pour na maman oyo et puis le comme ça nga pas prophète ngwa so ga lo bana yo alinga ova na nyete ta yo bana mudringa nani so parce que bio ka bongo ko fada ka nyete lo baka prophesize oui papa est-ce que bino ko papa batu ba prophète boko ba papa ya batu ya tabino boko ba église oyo na mona lokola ba noko ba na valeur te do ba prophète ba pasteur ba apôtre ba joie ba parti ya ba noko na famille ba comment important que ba famille na yebi ke ekotuka bino mitema papa fiston yo bon moi yo changer comme contre la pasteur na comme contre la pasteur te biso au milieu du village ceux qui pasteur asa ili kambu ya malamu to koloba yango ceux qui ba koseli pasteur makambu ba koseli apôtre makambu to koya to remettre makambu na rai to loba vérité kasi ceux qui to vérifier o ele biso ba preuve tangible boy ke makambu na sala keza ya lokuta to kozonga to loba na yebi ke na miso obali ko trembler déjà oui ceux qui sala ki makambu et ça qui a le kuta to na preuve to kozonga to ya ko démentir bomoni le kambu intel et ça qui a le kuta pasteur oyo akosa ki tala sika boy ya ba apôtre ba pasteur be kaka mawate ya tala sika boy comment est-ce que bo détruire famille ya ba tout pour rien bo tie moi na moi on a confusion moi na oyo maman na ye kuta la musaka ka na église falon lambuka ke l'église falon lambuka ke l'église na bota bino boza boye pona nzambe soki nzambe te mara mingi mwana ekolela pa ya papa aye na ndaku ya nzambe esika ko ya solution esika lo baka boya na mikumba na bino aye na mikumba na ye apesi njoka na simana baba lokele lio ya saka bino makambo ezo ka mingi ka ba mama pe ba papa bazaka ba teti ya ko saka ya moment à part ça ba papa bazaka mutu saka ba bien ba papa bazaka ba faible poto mona ba papa mususu bena ba comme ça ba ntaba l'église ba zo nguluma ba kotra na sama kolo ya pasteur de la image wana awa ba papa mususu ba zo beta bino afu ya to koloba yango ndenge nini ba escroc ba pasteur baza ebele et comme ta niveau ba beta bino fimbu ya to ko na image moko boye 2024 on va dénoncer nyonso ya mabe et ko bima ya nkuko ko bima na mpoisa ya to ke na à tous les niveaux. À tous les niveaux. Comment est-ce que les gars, bino, ba représentera diable toujours mutu mwindu et mundele nzambe. Nzambe ne mundele. Nana esa kabino nzamba za mundele. Tala ba image no ya. Ségrégation et kotati na église. Alors nous devons nous réveiller. Yango do moni yango. Tant que papa à Roma, alors il va ko bénir. Ba mariage homosexuel, ba prêtre africain, ba boy yango. Chez nous les Africains, makamwa les sala makate. Moi ça ko ba na mobilité. Pardon, moi ça ko ba na moisité, mobali ko ba na mobilité. Biso awa, moi si sengana ba na mobali, mobali sengana ba na moisi et non le contraire. Ba ko changer biso yango te ya. Maral oyo, tout ça déjà éveillé. Ya zalaka éveillé. Zalaka éveillé.
Batu ebele babengi ngai. Oh papa fiston, pasteur boasenga ki ngai mbongo. Na pesi mbongo, si o combien o $100, o $200 yaya. Tangu bino bo andaki ko sala ba rendez-vous na pasteur, bo pesa na mbongo. Est-ce que papa fiston ebeki makambo wana? Papa fiston ebeki makambo wana. Pona ni bino se la rara tangu ebebelio et puis oya ko lobate. Lobaka avant. Papa fiston, pasteur wa senga ngai $200. Ça ko pesa te yaya. À moins que mutema na moko e touché yo au pesi. Est-ce que o komi to so la pembe? Sur la pembe. Comment yo ko so ba secret anda kuna yo na songele pe sœur ou atne so image o secret anda kuna yo secret ya famille na bino pasteur a otuna yo ozo bimisa est-ce que yé pasteur abimisa secret famille na pana yo pana yo ata bato ba na tubela pa ya sango ke pa tubela nganga nzambe ngana sala kiboye na sala kiboye ozo yebisa ye makamuna yo ataka wa bifosa kirudango na yeba te kirudango fo sala ngondenge nini boye ba Martin Luther King muto ya bomaka ye muto ba Martin Luther King to bomaka John Kennedy président de France il a parlé aux États-Unis John Kennedy ndeko ya na osa tubele pa sango abino ngai muto bomaka John Kennedy eza yo encore bala sanga message oya ko muto bomaka John Kennedy ba ko pesa mbongo ebele sango akenda ko funda kenda kutena muto bomaka John Kennedy bakanga muto wana pona nini tubela yango ne kirida de tubela yaya makambu ya libota na yo surtout ba mama to te ba mama ba yaya basi ba mama telanga ba j'aime ko telanga ba j'aime yaya partager lisolo partager ngo dans les bien to koti mbangu mbangu me pona ko talisa yo ke ba pasteur ya lukuta bazali meke yaya papa fisto le lot pona ba ko tuka basala nzambe bete to ko tuka mitema basala nzambe bete to ali ko défendre basala nzambe o ya solo o ya lukuta toko dénoncer bino soki okosaka yaya toko dénoncer ozana ba preuve que pasteur akosa alobaka malukutia ane oyo pitié zate toko dénoncer est-ce que okomi tala pasteur José na yeba akutu komona maramu pasteur José o to chabiloko na mingi na utu ko répéter yango ye muta a pesa prophétie pour maman mukolo tala maman mukolo soni peut-être au que maman pas citer maman mukolo d'église avant si maman wana alors que maman yo nongo aliawa bana na yo muso akufa boye muso asaboye ba no ba bota ba kizengi boye no surtout wana pona zemi na yo ekotaki na cimetière papa na yo na maman na yo ba kushaki likolo ya tombe yaya siko to kondima nini bon moi ndenge bo bebisa musali ya nzambe ce qui est comme ata makambo za lokuta eza solo moyen to ndimango ezate eko makaka ya lokuta ponini kilo kuta ezali mingi na makambo basala na nzambe tala siko likambo ya boy tala likambo ya boy ya tala ndengo bebisi mitema ya batu mama oyo ayaki na église bien assemble aina photo ya mama la bango po mama nzoto yaki malamu te moyen atamola ezate bino bakata ki yango maseki boye bi internet na vitesse ko le la télévision o sur câble boye bi yango te na ebité moi si yango lobité siko tango asonga ki na ndaku asataka ki na mama na ye asala ki mama na ye ni on ne sait pas heureusement rabi awa tango asongi mais esprit na esongi abi oh mais makam oyo pasteur ayebi singai ezaka makam onga lobaki na église ngambo kote ke moi na nga kufaki boye ke mama na nga komone Carolina koko na nga komone Bompolo siko na seke koko na nga te na seke papa na nga te seke koko na ata papa ata koko bangu wala ka ndenge moko makamuta lo bakiona nga moko na esaki yango atie confusion ser oya lobi abenga pasteur wana siko na komone José yaya boko na siko pasteur na si wana abenga e pasteur makambo lobi za lokuta longola video wana epai na nga yaya bilo pe bat oyo bobaka bat botinda ba dongola video longola pa pandengo ate tango osala makambo za conséquent oyo ko makambo na yo moko bakangi yo na makasité oyo sala émission tango ko beta mukiletali ono pardon longola émission wana donc avec légèreté longola émission c'est comme si émission sala mara pa mandengo wana est-ce que ba moyen oyo sala pa émission sala ba caméra, ba lumière, ba assistant à production, ba rambe belé, ba montage, écoutera combien et puis ko upload, ko tia, ko télécharger émission. Ni so toi écoutera combien. Donc on a yo ba longola ndengo wana. Non. Pour éviter tout ça, vous devez être conséquent. Yeba makambu nini o yo koloba. Ozayi devant caméra yeba makambu koloba. Et ça nga kabino parce que yé pasteur wana José, tango asoko milieu mama. Azor lo makambu wana mais toko ndima yango tenene parce que ba geste na moko de ko sala wana ozo ndima o fuka ba di ko lela so mais toko mona yango ya solo
tokomona yango ya solo siko par après ozaki surtout que kobeta ndenge wana est-ce que yo peut essayer longola au moins que ba caméra ça ki wana et pour yebi que passer wana les grands internet yebi yango bien on dima ki pour ani tango e beti retour wana siko bino tango famille menacé yo obali ko sango ba longola ba passer yango basala rapeka ndengo wana non toko longola te zala calme et boy passer so lunga so ba vu et conseil pour église na pe matin akolongola ndengo bon tabate pasteur obandi ko menacer moi na mwasi oyo comme na Fallon mama oyo opeteke professeur lokuta mama na azandoki alia ba na mi balé na ko na wango soki bon polo bo ya to tangi comme ya bon polo na Fallon na Carole pona bango moko nde batangi yango o papa Fisto o tanga ba kombo ya batu te bango batangi kombo wana yango toujours répéter ba même kombo o batangi wana est-ce que bokomi eza faute na bisoté botika ko menacer jeune fille oyo ke bino boza na relation ni boza na ngo boko saka ndengo wana oyo ayiba ka makambo ya election ba seba nga otaka dima au président seni président azali soki président ya ba confession religieuse o akima na ketage ko meza nani komo de kimanga oyo muto ya confession religieuse oyo o alembongo ya ba église oyo akimit tango ba longoli ba remaka alembongo ebele ya ba église akomi ko menacer batu ngana yeba na président ngana yeba na nibo ya botika ba menace wana bino basali na nzambe ya basali na nzambe surtout ya Kinshasa ya Congo ya Congo partout wana botambola kana ba garde corps pona nini po bino baka mobateli malamu zali Jésus Christ zali nzambe bino boza ba fonctionnaire avec nzambe soldat de ba soldat ba asa batela rabudo botambola kana ba garde corps pona nini ba sali ya nzambe ba pasteur ba apôtre ba prophète ba koma ko tambola ba garde corps ba soldat ya mukila ndenge nini ozobanga lisasi na ndenge nini nana ko boma yo poza pasteur bomoni yaya nyonso tu wana makiona mo to ya deni raison yaya nazo ko insister yango na yebiki ekotuka mtima na bino papa Fisto lelo lobeli ba pasteur na lobeli bango bo poza ilo kuta mo lo kuta ya ko sakrate lo kuta oyo eleki. Parmi les faux, il y a de vrais pasteurs. Basali ya nzambe ya solo bazali. O ba sala nzambe na bo solo. To rendre bango hommage. Ba ko leka pe awa boko mona bango to tanga ba ko mona to lobaka. Bosengaka batu mbongo te. Est-ce que bokomi? Yaya, OK, pena boy. Poka ba mama baza faible. Ba père esprit bena tenga pena boy. O pesinga professionnel na okata be mais c'est kata. Makambo lo ba wana eza makambo oyo ngana eseki ba batu na yo afana kuta na yo. Yo moko ya kite olibo yo kabango ba yoki omone mayena bango yaya so ko luka pasteur l'église ba yebisi yo kota kuna sona na assistant o kota sona pasteur interne pasteur jo yaya ko lo baka makambu na yo te lo baka pasteur yemoko ba yoki makambu ba komi ba pesi siko pasteur atangi yango bien tango ko ya siko ba pesi mama ngo yewana alati bo ale mama yo yaka kuna mama moko asa awa afana kana venir intel alati bo le kali boso awa nzamba lo ibo obani ko zua ngo na kuno ba professeur lo kuta lobia yo bi prophesize sakola ya lo kuta makiona pasteur José tu as fait la honte de l'église. N'ayez pas de apôtre, sur le pasteur, mais il faut voir quand tu parles. Tant qu'on a malembe, c'est comme ça on a solo. Tant on a l'histoire à moi si oyo. Et zongi c'est que l'histoire maman oya mukolo wana d'ailleurs témoignage je rappelle Zali. Oya fali saka mama batu, alors maman yo se na côté na cimetière, dikolo ya tombe, yango vi na ye bongate. Toko ndima yango siko ndenge ndete ya solo. Yo pe jeune fille maman oyo ko démentir sikabwe. Talande ngona taki na église sikabo lati bien te po ko mawa to ko mawa te pona nini parce que yo moko lukaki makambu oyo pona ni okasa geto ba passer makambo ba wana eza makambo oyo ngamona lobaki yango émotion ya nini mama sa muto ba sakala kana ite mama oya memio 9 mois ti aboti ya kolisio abalisio ko imukonde ngwana ba ko sakala mama te oui il y a certaines mamans ba mama mususu ba sakadini o sa ba mère te to yebi yango otali bana maman mutabotanga to maman mutabotanga to mona maman mso ndengo wana mais maman ya bien bazali lelo parmi les faux il y a bien zanga temelika ba maman en tout cas ba maman ça 98% ba maman bazaka bien ka 2% ni bazaka ba bien boye pesi pasi yaya tala nanu ndenge bosi oyo azokolela ayeko ko dévoiler secret à pasteur est-ce que ndeko Fallon moi so dans biso boyoka de la pasteur alo bandengo wana et pas pesa monta boko betanga pesu yango te oyeko dévoiler to ata pesa ki yo siko tango emone yindeli yo on dit ba kite ko maboya yango ko dévoiler to ndenge ni likambute yo kana ndenge jeune fille oyo moko azoko dévoiler makambu oyo aisaki pasteur landa
Donc naboyi kobebisa réputation ya église mais bapesi nga choix te. Bengi pasteur angoa na bengi ma fille on va enlever mais jusqu'à présent bon bien nga nazali kina na photo banoko nga pasali réputation ya mama ngai en tout cas na koke ngo susute nga suna choix te. Donc yango nasali vidéo oyo parce que nga na bandeko ke l'église wana ça faisait une semaine na ndambo. Je voyais le prophète prophétiser, alors prophétiser les bateaux, nous a prophétisé pour Nangati. Le 24 décembre dimanche, à qui talobi nous avons un problème nanga aleka pas pasteur apesa kombo mais avant na mona yo fo oisanga okoma biti ya problème na yo. Na pesa ki kombo na ebisi problème nanga pasteur abi nanga non solo mesure de grâce o ya lobby pasteur akozala po yo okutana pasteur na yaki kokende le 25 njoki ezalaki nango pasteur oya na ete do abenga nga po ba vi nanga après bachande bomoni wana nga moko na betele pasteur wana lisolo de A à Z atuninga kombo nanga na pesiye na ese poème soupe na nango mama nanga obela et loko pende me menga na église wana ezali malade ya mama nanga première des choses mama no kombo ne nani na pesi komba mama nanga ça va lobby yakavant vanda liboso pasteur msunzamba osunga mona yo le 25 le 26 pe kanda lobaki pasteur amoninga pasteur a prophétisé les actes émotion de nos salawana nyonso tant na yo vanda makanisi zongi bi makambo pasteur a prophétisé abaki senye loko asikate alongo le loko tika oyo nga moko na betaki bisolo ba emili mama nanga mama andoki moko apesa nga photo kekende et puis kombo bompolo nga na zongo na première série papa biso abi moi en chose na kombo na ina lakini na kombo andoi nanga concert papa kombo na mobimba na ko changer kombo wana ya bompolo ya monta tunenga bompolo na boye ko ba papa nanga na lobeka moko ko nanga on a déjà intention e bande ya mabe intention lobele kombo Caroline on e bande ya mabe donc émotion makanisi ko zonga après na bondeli na boye ko salir église na boy ko salir église na bondeli mais rien du tout en tout cas la pesinga choité soit maman nanga soit église en tout cas na va choité na pona maman nanga bomba nga na pona maman nanga ya buto ya moyi na zala nae na pona maman nanga emsusu na ok église to la musanga falon la muka nga so nzambe tende na bota binote nga so nzambe tende boye na ye bibinote maman wana le ba sambuse ndoki en tout cas naza un choité sunganga pasteur José s'il vous plaît partagez le comme qu'il est mona parce que humiliation na kokite na la choité soit pas bango soit maman j'ai choisi ma mère non dit ma humiliation parce que professeur ya ki avant na lobate professeur ko ya après professeur ya ki avant na lobate professeur ko ya après na loba ata bino moko il mange à mutu batia en internet il faut y appeler sa permission ko bomelanga ba relation ko kabulanga na famille to basanga nini basa pour ça bomanga nzambe kaka ofuta merci beaucoup vraiment papa sunganga partager lenge loko batu basunganga parce que ba menancenga ba bango ba na ba relation na mona sona meko sala ona lina ça parce que na ebise bango déjà ba bango ba na ba relation ba mona ba memanga musika ba poursuivre nga c'est ma mère asa mama na ngai professeur Caroline Bopolo. Caroline na Bopolo dans la vie on décide tata professeur Prophète au Congo. C'est une personne qui arrête le culte pendant plus de 2 heures. Et lui, il est vedette. Il élève qui il veut. Il lui montre la couleur de son sous-vêtement. Et il demande même pendant qu'il parle, tu dois répéter avance prophète. Non, elle est ma prophète. On a la mouche à moutou, on a m'obligé à dire avance prophète. Et quand il prophétise, vous êtes obligé de lui dire, ah, voilà le compas de l'Éternel. La localisation du Seigneur. Frère, ni basi muliona mu Bible gani. Ils appellent ça célébrer la grâce. Mutu mwingine kona tabiri, huyu yeye ni atalaku wa kumutapa ule kona tabiri. Pika bintu baba.
uko mukiamfuza papa muko mubulozi comme vous n'applaudissez pas j'arrête arrête ile michezo unafanya tukupigia mikono ya nini mulikufa na Yesu nye ba prophète mucheze paka ile makanisa bleu makanisa isomaki kazi paka ma danse batanza kucheza depuis 7h jusqu'à 11h cheza mwile makanisa ushikapime kwa kucheza na makanisa ile inekalia pa Bible saa yetu tutakutosha yasho na utama lote et vous avez peur de ces gens là oh hatakulaani Mungu haya mlaani ye ile mabetizi anafanya paka mimi wa kumwambia se bila unafanya ni bibaya ndio Mungu anilaani Mungu anakuwa bazimu huko mtu wa Mungu huku nalalala na batoto wa kanisa vile unaona huyu unapatia mimba huyu unatoshesha huyu Mungu asikuue paka mimi ule wako kuambia sime baba hivi unafanya ubaya jo. Voilà, je crois Bolandi ba papa ba mama ba yaya ete ya bino botika ka n'importe qui te boyebisaka makambo na bino et pas n'importe qui te d'ailleurs ata makambo na bino ya secret boyebisaka ta kutu ba connaissance na bino te po et vous avez cop pe gozala akei pasteur atini mutu buswaki oyebi mutantel asala bo tango ya église ba beti eloko wana ndenge ya deni asalaka mama Olive ndoka za copie ya mutu moka na kati ya surkia mama Olive no mama Olive alati boye asali boya beta mama Olive ndengwa yango apesa makambo yaya keba oyo zali radio lokole biso za pembe na pembe yaya partager nga émission oyo partager et comme la bato ezonge la pasteur José amona ki makambo salaki et mime poisse ya ko sakalate passe ya ko sakalate bino basali ya nzambe boko ba la promotion ya bino moko le ka Yesu Christu njoka bozali ba fonctionnaire avec nzambe na ndenge nini vous comprenez c'est que bien voilà allez merci à Michael Josh coordinateur ya Michael Josh sponsor officiel de la chaîne Oyo Petopé partenaire na biso merci na réalisation ya équipe Oyo tozali nango Chris Laris Pelende Winnie Laris Pelende Claudine Laris Pelende Mamarina Wumbi Laris Pelende. Allez, portez-vous bien, santé de faire à tous. Hein. Partagez. Chap. Et tchara. Donc, namoyi kobebisa réputation église mais bapesi nga choité. Bengi pasteur Angoua na bengi ma fille on va enlever mais jusqu'à présent bon ben on a zeli na photo ba noko nga. Ça dit réputation ya maman nga yi. En tout cas na koki ngo susute. Nga suna choité. Donc yango nasali vidéo oyo. Parce que nga na bandeko ke l'église wana ça faisait une semaine ndambo. Je voyais le prophète prophétiser, alors prophétiser les bateaux mususu nga prophétiser pour ngati. Le 24 décembre dimanche ya qu'il talobi nous avons un problème nanga aleka pas pasteur apesa kombo mais avant